Voilà, voilà. Merci beaucoup. Hein. Donc, welcome to my channel, Libanga TV. Hein. Donc, hello everyone. I think that everything fine. Hein. Donc, je suis là, the Queen Betty Masengu, the Queen Mother, la journaliste internationale. Hein. Donc, je suis là. Ladies and gentlemen, merci beaucoup déjà à vous tous et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et à l'endroit où vous êtes. Voilà, aujourd'hui je reçois notre nouvelle journaliste, donc ma nouvelle journaliste. Alors vous allez une émission à l'élo parce que déjà elle n'est pas présentée, hein, bien que dans cette émission, on l'a présentée parce que c'est pour la première fois je la reçois, mais dans l'émission dans Libanga TV, elle n'est pas présentée dans le canal Futua, en Africa Promo 243. Blanche la correction, hein, comment on a baptisé la correction. Si le problème c'est que si on appelle ce combo sur Kimika Libanga TV dans le combo on a appelé si mutumus. La championne na pesa kangwa Nice mais na longoli payé to pesa mutu mususu bientôt là au bandaka be émission kalaté boyeba donc ba coucou ebele la ba fan nyonso bolingaka Libanga TV bolingaka Africa Promo et puis canal Futua One Blanche moi la mouchoaili ça va bien ouais boni santé boni musala ça marche. Oui, santé za bien quand début bon mona, santé za très kitoko. Musalape eleka vraiment kitoko, makamtu eleka pepele. OK, ba fan ba Holanda yo, na émission na Astar. O eza émission ba Star Donc na yambio se ke yo pour Astar. Donc soto yambio so Astar, soto yambio te se kozala no Star te. Donc voilà. La joie de Pichou na Hollanda au l'hymne national depuis Paris. Mon mes papa aimé na pesi bango ba congratulations parce que bientôt là to ke buka muku a soso. Ba lobi libala bo boto bonde ko libala bo sembo na bino bo umela bo zala zala. Donc champion kayembe na Kenya Zolanda yo ainsi que ba fan na monde entier baza ebele bazolanda en ce moment o yebisi bango nini potokota na masolo na biso. Bafan na biso tout o nyos tout à s'abonner na chaîne na biso to yom to s'abonner te na FCB no bo s'abonner bo continuer toujours ko s'abonner na ba chaîne na biso nyonso donc bafan tout ya maman Betty Masengu donc les grands journalistes et moi mi bengaka journaliste international quoi bo continuer toujours ko landa ba émission bo continuer toujours ko s'abonner bo c'est la biso ba j'aime bo partager surtout moi ba appel ba remarque ça la biso vraiment bien et kolisa biso pour tout nyos tout na biso ba reprocher te au kolate donc remarque oyo sala ngande non kole ande ma beti moi sala biso ba remarque moni place il fallait kolo ba boé donc yangonde ezo kolisa ngai OK bo s'abonner kaka merci beaucoup ba s'abonner alors une petite histoire qui est Blanche la correction ou tu wapi o yena mupe pasika batwa komo lobela yo donc batwa komo tamba moko ka obimeli no wapi Nzombe oh ngaza Blanche bon non na utinda quoi na utinda ndaku na travail na chaîne mususuté donc oh eza première chaîne na travail na vie mama Betty Masengu azuinga na ndaku nde abaptiser nga na kombo ya la correction donc ya pesa ka kombo selon kandenga munela mutu mutu pe azana bangengeni azana ba chance ni azana makamne quoi donc nga aza mona liloba na za mona prophète comme de Paul et Dominique comme mon prophète vraiment naza mwana liloba ya makila donc biso na liloba tout est possible donc parce qu'on a mwana ya Rehoboth ya pasteur Olivier Temeteme donc la PCM mbote my dad pastor en tout cas ba mbote belé moko sko maman nanga ke na ministère amen et pas ya apôtre le Paul Mutombo Kalombo bala ministère amen nyonso shalom partout dans le monde en tout cas je vous aime oyebi mutu muso amona honnête albi
Blanche oloba ki auti ndako po oyi ke bato basala ba émission oyo surtout ba genre émission bino bosala ka ba sans tabou ba mona net bo ba ndumba boza ba moins sérieuse mususu okasaka nda oyo waza chelte si oyo oloba ki auti ndako ko yebisa bango nini. Oh, bino nyonso tu oyo bozo tala biso na minute oyo o nyonso to kanisa loko anet ke no biso ba fille sans tabou to za kabandumbe za nyonso tu te hein parce que baloba muyaka moko afingisa ba yakebele donc nga sala msala kaka ba futa nga moni mère boss na nga ya mama Betty Masengu mère boss na nga donc chaque les 30 na zela salaire na nga ya nde bino pe bozela na ba misala na bino bosala ka ezate question no présenter ba mission sans tabou que non na commune Ndumba eza bongo te mais ya bandumba pe bazali neti mabeti alokota ne ba chelte ya zwane bananda mais na ba chaîne mususu ba kendo lokota ba chelte na ba cheche na ba bar mo ba zui bango ba komo salsa bango au mona que ba komo metsa bon ba gene po ba sala ba sans tabou na bango bien au mona pe ba komo bimana bango neti biso aw mama Betty Masenguye moko mama moko gentil donc ayamba biso maboko polele soko beba na iseka yone mto banzie mabe po ye moko boy oyo kaneti donc ya zwane bino ba biba film soupe ba bimanga na ba patron ba chaîne net role kapa nanga oui c'est bien bon le kana Canal Future One ole karapem soupe na Libanga TV disons na Africa Promo on eza ingénieur Dave Mubama o mona msusu o ko sala na chaîne oyo surtout ba film na bi pana awa pananga te ba chaîne mususu mona fiwana abimana mukolo chaîne musupe mona bakomo teka ba master bako ya mukolo chaîne akomo le bakomo CD donc c'est comme si zanet moi hein to net cop mo ele karana se wana neti na chaîne ya ingénieur Dave Mubamba papa Dave Mubamba ici koza na peso nombo tebele azano papa mo malamu alinga na ibanati d'ailleurs azano marié azape na moi cinéma ko ya bien donc yo ato même so na ba penser ma beba penser wana elongo ka yo moko ato lakisi mi pende nini etali nango ete a lobaka yo moko ndi mto yaki na ba penser ma be mais ye makambo wana ozwane yango ti mais bo le bato benga bino tindelanga na photo partie moko ya scène na yo hein la qui sangango bien auto le baka vraiment permettez-moi le terme ya libélé mon sotindelanga partie nudité na yo ya kibo mwasi na yo la qui sangango to mona ba fie belé ba tinda ba photo ba publier bango et belé pe ba sala ba vidéo mona ba fouter $50 pour ça la vidéo yo déjà arrivé léo alors ce qui est arrivé léo on a noté au gérant on donne ce qui est arrivé bon netinga boé non sala nanga ngoti ato tindelinga ba millions non sala ngoti parce que nga za mwana ndak de 1 non c'est respecté so mbala bengyo que no tindelanga boy yo tinda monyomba mo ozandumba yo l'accent en émission oh ma émission on est émission OK on est émission non sala on ndenge musala et c'est ba faire privé ndo sala te pour la mona ba tumsu baloba non tinda vidéo privée non sala ngote na sala ngopona na ko sala ngoti na ko sala ngote yango bazo publier ka bango au moins kwambo mo bam kinet fi ba auto publier ko la $50 ba publier ah maman Betty le quoi $50 ba publier donc et ça vraiment propreté c'est mieux na l'accent au can émission binomo bomona mais na koki jamais ko ça no ba vidéo privée hein oh c'est la vidéo aux la nu boena boy et après ko peut ko capturer publier ngai donc non ça la route même soupe bazara mona kuna ba futa ko combien hein kuna Betty Masengu futa ko combien futa ko combien $100 $100 mukinga na futa $200 et ça na bi batuana be careful hein na bi batuana en tout cas ozana poto papa sala kayu te to yebi bato ebele bana ba poto ba sala ba kayu na bango ba viva pe bien hein yo siko kota na monde YouTube siko biso ba oyo to banda monde ngwa YouTube to kende wapi biso to na ba poto to ko na biso ka kayu to ndeni donc tant que to ana no ba Congo yo donc botikela biso cop na biso siko mutu mususu mona aye abengi yo kuna ba futa ko combien $50 kuna mukenga na futo 100 kuna ba Betty Masengu futa ko combien $100 tenga na futo 200 nana ba fille belé o ba leka a baza ebele o pe ba gagner vie na musala na biso oyo
à partir il y a Betty Masengu baso ba relation nza mais pas pambola bango ba msupe ba voyager ba msupe ba bien baso banda ko foute là à travers musala odo eza musala ezaka kindumba te ba bandeko ba salara ba émission na Libanga TV na Canal Futur One Africa Promo et puis na Bakulutu TV bo s'abonner na ba chaîne wana vraiment eza musala ndenge yo kendaka kayu ndenge pe bango pe bayaka musala alors déjà na yoka mutumo kala mita auto bengo auto bandino ka lobby déjà mo ba ko influencer wana baso intoxiquer bino surtout bandeko mingi basala ngo bandeko apoto en tout cas ce n'est pas bien au moins na poké nde ba fi mususu pe bakenda na ko tanga ba kombo na bango neti ba Dinador ba Goya ba Adassa oyo lelo penza na longola ekombo na Adassa la championne na pesa ngwa Nisa pe na longola Nisa na pesa ngo film sous Goya donc voilà voilà aïe voilà donc c'est comme ça c'est l'ambiance de l'émission ba fi basé belé Gisèle Bagusta la Rosa baza bato to banana bango baza toujours na Libanga TV na Africa Promo bato vraiment na linga bango makasi pour bango linga mingi to banina bango na pas siti na bisengo toza ensemble we are together nous sommes toujours ensemble alors pour na bande comme sous obo sala rabongo au moins pe mona monsa keye komi kolochena komi abima na onaye et komi nanu afuto moi liboso moi biba alors futa yote carrière et koufi je sais pas yo déjà les babenga kyo olobeni neti nanga vraiment boyena ko sala ngote parce que ernazaki nanda kwa ebenga te a emingande à travers maman Betty Masengu na papa Dave Mubamba nde ayo yebangai papa yo okoluka ba fille noté donc yo zelaka maman Betty luka ba fille ata po oyo zwa bango donc yo luka pe ba fille oyo yo o former bango après biso to eba elo te to utananda ku ma Betty yemoko a forma kabiso donc yo pe luka oya yo o formé donc c'est que yo oyebino formé te yango wana okoma ko yibaka nga mona eza mutema mabe pour congolais azana mutema mabe moko ali muninga na bonga te mais ngasko gloire à Dieu nazana mutema mabe te mutema polele na batu nyonso ba numéro na bino téléphone ozozo ba relation ozozo abio moko yebi karande batu ebele ba tala rabino ba apprécier musa na bino alors mingi bazara soka yebo net yo zo sa l'émission na yo batu bazo apprécier muso so mona o mona mukie ayebelo côté aya kosi ba makambo ebele koko saneti makambo ya surtout ba makambo bino boloba wana ti bon ngai naza facile à manipuler te hein naza peu facile à influencer te donc yondo muto a influencer nga ne l'autre moni mutu mususu aza facile à manipuler muta yemba mo akoti abu yango ba journaliste ebele po anini dans esprit neno ekembi te nga ne naza boye poko sanga toza suki ya pembo ko sanga ne loti loba ke no nga moko mutema nanga esepeli na yo to na moni ke no oza no sérieux là peut-être na ko ça la relation na yo mais ce que na monika oza ba aventurier pour ba aventurier baza ebele so na monika no o ya no ka donc naza mutu naza déjà grande fille hein naza moi mkite na koli déjà na oyeba ke no mobile oyo elobeli na ye eza ba aventurier donc alo ba ka po flatenga to so pendeni mais oyo azane aventurier te azane bien to vivre na biso et wana peut-être mais c'était que non tunyo surtout oya na sepela ndo sa ke mission ne ngape na ya o sala ngango papa no sala ngoti d'ailleurs ne batia ba numéro na biso c'était pas beaucoup mo linga biso linga so za posa conseil na peso conseil to za posa que non na salo remarque o sala nga remarque plutôt o salinga remarque et sili mais binosco comment que non na sepela ndo sala pour na za poso sala nga pe makambo wana papa et pas la blanche la correction hein moni ma betitinda pesinga la correction parce que ayeba ki déjà nani a pesi la le bien ce ko yo corriger nini et puis yo corriger nani OK baba yaya na yo kutu bazala hein siko yo banga bango ti bagusta la rosa ba Gisèle mwana muyanzi ba o basala ba démonstration kangambo ke pesa ba tout devoir qui pelekese ba fie belé ba santa bouti lolo ba kokate na ba musu ba komonsa la ba porno et longa santa boy komi porno e belé ba film pornographique ba komonsa na ba site pour ma solongo e banane na Canal Futur One ya ba santa bou na frère nanga big bro my bro chic monde na fait sembo wana
camarade à grand frère nanga handicap donc ba to biso pe to banda masolo oyo ti ba chaîne comme belé ba sans tabou donc et utarande ba koto sikoyo yuzo banga bango te ba fiance ba goya pete ba leka wa déjà carrière et kufa nango si là ba dinador ba onyoso ana ba carrière ici là siko yo yena mupe pasika mama Betty Masingu omoni mutu nyonso tu azalaka na étoile na ye mutu nyonso azalaka na chance na ye mutu donc to mutu na mutu azalaka na ndenge na ye ngai oui bao baleka avant ngai bien sûr baza mukolo par rapport à âge mais mutu musupo komona aza mukolo mais aza immature musupo komona aza mwa muke mais maturité vande kiemba. Donc balobi moi na mkabeta mbuna pe bakolo babinaka donc binisa bakolo na yako wena nini asika bakolo wana so bayaka na ngote na ba émission na bango wana Libanga TV na Canal Futur et puis na Africa Promo 243. Bon na ko ebisa bango boete so baza posa ba nini ngana na ngo ba s'abonner ba s'abonner ba mbayeba Blanche la correction pepenia sikaye nango donc moi na muswahili mo so apesa kaposa boyeba ke no eloko nini ya sika mpepa sikani ngana nango o ezo ningisa YouTube bo s'abonner na ba chaîne na biso. Voilà, merci beaucoup Blanche, c'est bien répondu donc bo s'abonner bo talasko mo pepa sikani yo Blanche la correction ay nango bo comparer ba émission ya zo sala sko na ba émission mususu wana ya ba nyonso bazala na Libanga TV na Africa Promo na Canal Futur ainsi que na ba émission ya ba chaîne mususu bo tala Blanche aye na nini ya sika aye ko corriger bango na nini donc voilà après na émission mususu na yamba bo komelanga ngo na numéro na nga weza affiché bo komenga na WhatsApp na tout na yango. Merci beaucoup to ki na souk émission voilà mais lelo soki ndengo sa émission na boye batu bazo apprécier yo mono sa kitoko azolo ba bien ba conseil mikolo azo pesa eza na batu mususu pa koko apprécier le bi ki asepeli abala yo surtout mutu wa esenga le bi Betty Masingu moi no ana blage kana sepeli so la ila bala donc tout na ngate tout na ye moko numéro na pas opesa donc question nga pe na tunyango o tika no musala ozala d'accord. Oh, mibali ya aventurier ba komi ebele surtout mibalo ba ya ka babandi maman makambo mabala bango nde to eba ke non boza vrai ba escroc donc oya no ka wa escroquer nzoto escroquer na makambo na po kimi okei na yo parce que mwana nga na lobi mobali oui bien sûr libala place la mutu oyeba te yaka partout sikoyo mutu oyo keno tel que non na posa na balé mais oyo linganga na voie normale to bandi ko vivre comme ça ngande no yeba so que za relation moko sérieux là peut-être on takoy konzima mais so na moni ko za mtuma oyo osala kama campo sepelisa ka munoko to sepelisa ka posa na yo on onzimo balanga après lobi o comment faire souffrir na comment regretter si je savais non tika nanga nonzima tes affaires du monde te naza no trop jeune ba chance c'est belé liboso. Voilà, c'est bien dit. Donc, Moutoua Roya vraiment avec beaucoup de sérieux. Donc, Blanche Azanae, Aobala, mais so yene na ndenga ba aventure, nde tozo boya. Ba aventurier, nde tozo boya. Aïe, merci beaucoup en tout cas. Nde tolobaka, everything starts with finish with. Donc, c'est-à-dire, tout commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup de gens à fan Bozala qui est belé. Vous étiez très nombreux à ce moment pour nous suivre. Je vous remercie. Merci également à l'ingénieur Daf Moubama. Merci aussi à Champion Kayembe depuis Kenya, Noko Yabana. Je pense aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, maman sociale. Donc, mon thème papa aimé. Donc balobi libala bosembo balobi moninga abali sepela Amado abali sepela kitoko wapi. Donc voilà, merci beaucoup ma grande sœur d'amour, ma grande sœur chérie, c'était là pour vous faire plaisir. On a vraiment na mon thème sengo donc mon thème kitoko sengo ero sepela libala na yo vraiment et sali kitoko makasi. Voilà, toko minasuke émission, un dernier mot, un dernier message na ba fan balandi yo ba retenir nini surtout
surtout numéro à contact pour na bande konyo so bali ko soutenir Blanche quand des alarmants western Blanche azwata moi nzete ça la bien moi crédit moi méga quand des alaka téléphone paye bien pour le ko ba so IBP téléphone et ça la kitoro makasi moi ko so na WhatsApp et ça la bien Blanche au CP là alors to ka bwana na émission lelo. Avant na banda, merci na maman Betty Masengu pour na merci pour le pesingai. Merci na ba fan nanga tout. Onyos tu alingaka Blanche la correction moi na Mswahili na onyos tu pa linganga te na open na pesa ke kanda merci na yo kaka onyos tu alanda ngai na pesi yo merci bon continuer surtout ko s'abonner bon continuer surtout ko landa ba émission na ngai bo s'abonner na Libanga TV Bakulutu TV chaîne Kilelo Bakulutu TV bon s'abonner na Africa Promo 243 bon s'abonner na Canal Futur bon s'abonner vraiment voilà beaucoup de émission nangai Blanche la correction et zawana numéro nangai zalu plus 243 82 78 87 073 plus 243 82 78 87 073. Ok, merci. C'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs, à tous les fanatiques de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Merci beaucoup. Goodbye. See you. Eh, je suis comme ça. Ils ont nature, ils ont parmi ma qualité. Ils ont vraiment, ils ont la raté. Les contrôles, ils ont soit pambo minga penza mba pambo langa. Si ko ba congolais bazana ki mutema mabe, de ba ngata la Libanga TV bazu journaliste ni asika. Allez, bazu numéro. Africa Promo. Canal Futur One, Mikolo Bakulutu TV en wana, bo s'abonner. Bazu fini na sika. Allez, ozu numéro na bango, bengi, obanzu ko tuna. Non, bon tika influence wana to yeba bino déjà bozo baby c'est la bana batu carrière po eza la basi mususu baza ba mama ndako lokwa ba Gisela sana mwana ba Gusta wana bazana mwana aso bokolo na famille baya awa baya ba misala ba kapinga nyonso wana ba moseka auti ndako na banga yebi lokote olakise koloba bo pese sujet bo comment sepela na ye lobi o influencer ya longwe l'air accueilli place wana allez carrière ekufi. Donc, botikelo ko ana isa malamu te. Alors toza oki Blanche ndenga lobby donc ezara biloko moko esalara propreté. Ezara batu musu bazara dur de caractère mais basu pe bazara dur te. Donc voilà. Sur eza siko eloko moko ndenge yo yeboe o sala musala na yo. Ebele ba omona ba osepela na yo et surtout le quoi biso pe to pe sara chance na ba fille numéro na bango ezala na ba émission